La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour la famille. Mbote bandeko nyonso balandaka biso, mbote na bandeko nyonso oyo vraiment balandaka Ursile Botelwa TV. Bandeko nanga topesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote na bandaku na bino, na mabota na bino, mbote esika nyonso oyo ezwami bino. Lelo toye lisusu kolobela lisolo ya lipeka peka toye kolobela vraiment lisolo ya comédien na biso ki peka peka. Dernièrement bomona ki Ursile Botelwa TV atiela ki bino vraiment eloko nini oezo leka pona ki peka peka comédien na bikona ni comédien na biso bomona ki vraiment totaki ba message nyonso totaki ba émission nyonso concernant comédien ki peka peka. Alors nouvelle nini o tozwi lisusu lelo pona comédien na biso tozo lobela yango awa na Ursile Botelwa TV. Bande onanga abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez partout, partagez vraiment partout. Nzambe ya lola ako pambola bino ndeko okoti, partagez na WhatsApp, partagez na Facebook, partagez na Messenger, partagez tindela bandeko lien Nzambe ako pambola bino. Tolobela nanu likambu oyo, en tout cas to partager po te bandeko o bakozwa likambu oyo, bandeko o bakozwa nouvelle oyo o amonika kozala na capacité ya kosunga ndeko na biso ki peka peka, en tout cas a sunga ye. Yango na lobi toujours ba partage na bino e kosala malamu mingi. Amae, ane ya sika, solo ya sika, na gavke, papa, na mai matali fertilité masculine, agrandissement des troisième jambes, qui mobile salakate, bezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mamae, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, salina solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, abengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba.
ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gafke okosepela. Naiki kozwa ku ya maladi oyo na kozwa ku o na nzele. Bande onanga dernièrement na utaki kotiela bino ba vidéo concernant li PKPK te utaki ko solo la concernant ki PKPK par rapport ya makambo o elekaka na monde ya ba comédien na biso. En tout cas ki PKPK alekaka na TV lisusu te. Na sûr ba o botal ra théâtre bo pesa nga raison bo lo bateke no irsi botel la TV o kosi to mona ke na théâtre songolo to mona ke na théâtre pakala. Bo lo ba bongo te po alekaka lisusu te. Biso nyoso conscience na biso ezo rappeler biso ke ki PKPK na mamba théâtre alekaka lisusu te asalaka lisusu te. Bon, atika théâtre te na volonté na ye ke atika théâtre lobaka osala lisusu théâtre te po na volonté na ye moko. Atika na volonté na ye te mais atika théâtre parce que batu babengaka ye lisusu te na ba tournage. Donc ki PKPK babengaka ye te. Mutumo abenga kaye na tournage azate bazwa kaye na ba tournage te babenga kaye na ba tournage te yangona ki PKPK ajua kana ye lisusu te mais elingi koloba te ke azipa talent na ye elingi koloba te ke aboya ko jouer donc azana ye na capacité ya ko jouer to pe azana ye na pose ya ko jouer mais mutu vraiment o akobenga ki PKPK po aya ko jouer po apesa ye casting akota na scène azate babenga kaye te alors comédien na biso ki PKPK aza vraiment na ba moment moko difficile azo traverser ba moment moko difficile donc aza na ba difficulté moko ya makasi oyo aza na posa ya lisungi ya bandeko na ye ba comédien dernièrement na lobaki awa soki osungi ndeko na yo comédien osungi obengi ato monike oza na mbongo ya opesa ete mais tango osungi deja obengi okotisi na casting obengi okotisi na tournage yeba deja eza likambo moko ya malamu eza likambo moko ya malamu kosunga ndeko na yo ezaka te okabele ba million kosunga ndeko no ezaka te ke il faut bimisa ba mbongo ebele pona kosunga lelo to mona ba comédien ebele bazo se retrouver na ba casting bazo se retrouver akepa o asali théâtre akepa o asali théâtre ata baloba ke mbongo ngo ezaka no ya malonga te o bazwaka mais tanga ye azui moi $50 ye azui moi $50 ke koto azui tanga oza déjà na moi capacité osimba moi quelque chose na ye na fin du mois moi 300 moi 250 moi 300 moi 400 et ça déjà ebele na ba niveau ba Congo wana et ça déjà ebele makas alors nani ki PKPK na minute oyo aza na ba province akendaki province azwaki mwa problème moko o esengaki ali mwana no mukie akendaki na ye na province mais azoluka moyen azoluka vraiment moyen nini oyo akonsa sortir moyen nini oyo kosenga abima esika azali pour que aya azonga place na ye oyo azalaka ana ba difficulté moko oyo ezosenga bandeko na biso basunga ye lelo tokoloba ke bandeko ba comédien ba abandona comédien na biso ki PKPK oui eze solo ba comédien ba abandona ye to mona omona ba osala ba théâtre omona ba théâtre ba gesho bazali omona ba Pierrot bazali omona batu nyonso même ba Jérémy nga na obetaka c'était surtout mingi ba Jérémy Chabani lelo ba Jérémy Chabani ba bimi beaucoup plus na ba gag bagag vraiment ebimisi Jérémy Chabani na banone osaba théâtre osala koto asali bweme moi ba cri na ye wana ba ma chérie bo ba cri na ye wana bwaka kawana TikTok koto bagag eke zongi yango vraiment de ebimisi lisusu ndeko na biso esali lisusu ndeko na biso nani Jérémy Chabani mais papa na biso vit de loin papa na biso vie de lui a joué à sous théâtre te ke o asa la pièce ba théâtre banane épisode 1 tin épisode 2 vie de lui tin épisode 10 vie de lui joué à sous bongote même ba vie de lui ba komaka na ba gag siko soki ba vie de lui bo sala ba gag pourquoi pas bo kozande ko na bino ki PKPK bo kotisa ye pe na ba gag. Pourquoi pas bozwa ndeko na bino ki PKPK bozuye bokotisi pe na bagag et oza malamu mingi to lingi beaucoup plus aza na visibilité ke abata mandenga mona ayoka na kalisusu te ndengo bobwa kisa yango bomoni ba comédien belé ba kufara na stress
yango bomoni bacomédie ebele bakufa na susi amona penza ke wi aza na talent na ye me mutu akobenga ye aza te amona ke ana posa kojue me bobengaka ye lisusu te bobengaka ye lisusu te ana posa na ye aleka joue ana posa na ye aleka me bato bakobenga ye na théâtre baza te bato bakobenga ye bapesa scène ajoue baza te eza kitoko te eza kitoko te ndeko na biso kipekapeka aza vraiment na besoin ya aide na bino bacomédien bosunga ye nga na oloba oyo aza na besoin numéro ya kipekapeka eza bandeko boza na poto l'autre fois bandeko boza na poto bosengaki numéro naza na besoin numéro ya kipekapeka tindelanga numéro batindela bino numéro mais ti lelo moto abengaki pekapeka aza te mutu abengaki pekapeka aza te mutu asutenaki pekapeka aza te aza kipekapeka na bafani aza ndeko na biso oyo tolingaka aza na bafani na ye ebele so omoni ke motema no etutisami mpona kosunga sunga ndeko na pasi nga aloba ezaka naloba yango bandeko mosusu bazalaka soki obebisaka mbongo kopesa bato babwaka ye akabebisa mbongo ake kopesa bato babwaka ye babwake na tv babwaka ye azobebisa bambongo kokepesa bato babwaka ye bamabanga babwake na tv babwake na banzembo babwake kopesa bamusicien bobwaka nga bosala boye me mpona kosunga bato aza incapable ya kosunga bato ndeko nanga toluka babenediction toluka mapamboli mutu lokwa comédie kipekapeka aza na mutu moko aza infirme nanu ntango osungi ye nanu yebake nzambo ata nzambo opamboloka na ndenge na ye azaleli na baproblème oyo azaleli nango na ndenge oyo azaleli nzambe omona okanisi ye nzambe opambola yo aza ndeko azoluka vraiment lisungi pa ya bandeko na ye me lelo bacomédie bokoma na baparti pris ya makasi mosalaki comédie ebeba tomoni bacomédie bauti poto bayaki baanse luzolo bajoana bakipekapeka baanse luzolo bajoana bakipekapeka bacomédie ebele bajoa me tomoni bacomédie bauti poto bayenani aluki ata kipekapeka tomona te ote comédie na biso ndeko na biso kipekapeka yokanaka lisu te tokende ata totala ye ata mwa quelque chose mutu aluki kipekapeka aza te mutu aluki aza te maza mutu ajoa kala ajoa na baicone ebele ajoa na baicone tana aloba ebele c'est-à-dire ebele ajoa vraiment na baicone ya mboka na biso ebele azomérite oyo azomérite wana te tomona basule kauka bazomema bato na bapoto tomona bakela ya ngani bango wana bazozwa basiance okende poto bolukela biso mpe comédie kipekapeka soki lelo bakela baozwa mpo bakela babengaka bango na bagag video asalaka bagag nakela video asala bagag mingi nakela ya ngani mo tomona akela ya ngani na bagag na bamobikisi me bozwela biso pata kipekapeka bozwela biso mpe kipekapeka osa malamu kosunga ndeko no comédien osa malamu bacomédien ebele lelo bavanda na bandako batala na bango ebeba balalisa batala na bango babebisa batala na bango pourquoi parce que mutu akosunga ye aza te mutu akopesa loboko atombola ye aza te po leo na monde ya théâtre toyebi ke po tombwama ekomi ka fo oleka na chaîne oyo soko oleki na chaîne oyo nde ozwi makambo soko oleki na chaîne oyo nde ozwi makambo toyebi yango me mutu akotombola bango aza te mutu akotombola kipekapeka aza te bozela kipekapeka kufa to bozela likambo eyebo apres bokei mama Denise talela biso likambo oyo apres bobimisi bilamba sika na bamatanga non bozela likambo ekomela ya peka apres bozwa bilamba sika bobimisi na matanga après bino wana boya botelemi bolobi azalaki bien kipekapeka azalaki bien non soutenons nous vivants ta ndeko na bino ana pasi ta ndeko na bino azana na pasi azoniokoma boleka bojua na ye bojua na ye botala morphologie na ye te bojua na ye aza muto asekisa biso nyonso bojua na ye me lelo bacomédien bokoma kobwakisana pourquoi parce que mingi bakoma na bavisibilité bao bakoma na bavisibilité bakoma amona ke soki ye azwi visibilité alors mutu mosusu akozwa lisu visibilité te bakoma amona ke ndenge ye azwi visibilité bakoma kobwakisa baninga mosusu kotia baninga mosusu lokwa na se kotia lokwa baninga mosusu bazwi eloko te bino nde boza likolo eza kitoko te bandeko to aimer vidéo aimelenga vidéo s'il vous plaît la famille aimer vidéo ce qui peut okutani na libaku ya ko partager en tout cas
partagez biso partout. Kota na Facebook, partagez vidéo oyo. Kende na Messenger, partagez vidéo oyo. Kende na WhatsApp, partagez vidéo oyo. Toza vraiment na besoin ya bandeko o bakosunga ndeko na biso ki peka peka. Nazo koma numéro ya ki peka peka na ba commentaire pona bandeko oh vraiment ba osunga ndeko na biso soki motema no etuti sami nzamba toucher motema na yo osunga ndeko na biso ko hésiter te numéro na ye za wana na otiango na ba commentaire senga numéro na ye zwa numéro na ye benga ye sunga ye bandeko ya diaspora $50 $100 $200 $300 o kotindela ndeko na yo ekosunga ye makasi ekosunga ye makasi nzamba opambola o aza na mama na ye aza malade mama na ye aza na hôpital il faut sunga mama na ye il faut soutenir mama na ye alors ye moko boye musala malonga ezate donc boyebi bino moko na Congo na biso déjà musala malonga ezalaka pona kaka ba yaba de toyebi ke ba yaba bana yaba nde bazaka na bamwa misala na bango malonga na Congo wana pena tobosani yango te alors ki peka peka abundaka na ye ka na théâtre parce que nde babengaka ye lisusu te abunda wapi akozwa wapi nde babengaka ete aobunda wapi akozwa wapi bandeko botagelenga ba Jérémie Chabani okoti okutani na Jérémie Chabani oza na numéro moko okoki kocontacter Jérémie Chabani facilement en tout cas tagelenga ye soit tindela ye lien botinda ba lien ekomela bango nyonso vide lien to na posa bozwa li peka peka Jérémie Chabani to na posa bozouer na ki peka peka kotisa ki peka peka na ba gag aza na ye muto atala ma ki peka peka atala maka partout po ana ba fan ebele mazowa atala maka ki peka peka aza vraiment na bafan ebele o batala kaye donc ana bafan o batala kaye ana bafan o balinga kaye alors tango zuyo kotisi na gag yebaki etalema poso koti na ba YouTube wana otali ba théâtre o ki peka peka sala etalema donc atalemaka pour dire que atalemaka bozwaye bolekana ye ba fani nani ba fani ba jouera pas ya nani ya Jérémie Chabani babanda ko talema te Fanny Katale ya banda ko talema te mais lelo à travers Jérémie Chabani ba comédien belé ba bimi Jérémie Chabani abeta mo eloko nemo basala na ba mabidi wana lelo Jérémie Chabani ba mabidi ba yebana makasi alors ndeko nanga ndeko nanga ba comédien bobo akisa ki peka peka te bozwa ki peka peka dina na mama Belvi Kanzi sila bisalu na belela rabino awa tozo bela bino bosunga ndeko na bino comédien za comédien lokola bino botala teke ki peka peka boye bosunga ndeko na bino ayebi ko jouer a jouera mabete a jouera bien donc bandaka ba major zolo batika mo ba makamna bangwana boki para lisusu yete bino mo kutu bokoma ba nanyo bino mo penza bokoma ba leader ba chaîne na bino mo bozo produit bokoma ba producteur botombola na bo se soutenir ndeko na bino oyo aza posa pa futa maka ana posa pa zwa mo salaire moko boye na niveau na ba part na bino bato nzamba tomboli baloba ta nzamba tomboli yo soutenir baninga ta nzamba tomboli yo mona kaya baninga tala peka ya baninga nzamba yebi de pourquoi tombola ka bato mususu atomboli yo baki peka peka na batombo mina nte nzamba tiki bango nanu po moye basala ba théâtre bango moko ezate nzamba o batela bango mais ana makasi ye mote ya kosala théâtre ke asala chaîne na ye ana makasi ye mote ke osala chaîne na ye azupe batu atie batu basala ba théâtre comme azalo na makasi wana te bino ba obozi makasi wana botombola muninga ki peka peka s'il vous plaît botombola ye na ye lisusu na deuxième émission o pona ki peka peka po toza vraiment na posa botombola ndeko na biso to na posa vraiment bosunga ndeko na biso to na posa to bando mona ye ata soko zui ata na moi 2 gags 3 gags eza déjà bien ki peka peka to loba vu de loi jouana ki peka peka boko boksa muninga te soko zui ata na moi 2 gags 3 gags 4 gags et boyebi combien oyo futama moi oyo opese na fin du mois wana soko zongisi ye lisusu sur le terrain ozongisi ye lisusu na internet ana bafani na ye batapoto toyebi ke batapoto basungaka batapoto bala mitema malamu nzambe vraiment atia batapoto mitema malamu badiaspora nzambe atia bango mitema malamu na mwa moke oyo bamonanaka nango basungaka na baninga mona na mwa moke oyo kaka mwa code allo ixi botelo azwa mwa boye pourquoi pas basala ngo mpe na bacomédien tomonaka basungaka mpe bacomédien
nzamba tia bango motema malamu ya kosungaka mpe bacomédien tomonaka yango. Alors bino mpe bacomédien ntango ozongisa moninga na ona ozozongisa toujours moninga na ona casting ozozongisa ye toujours na poto ntango na internet ntango bata poto baomona kipekapeka azalaka kaka ok tika na benga na kanisi ata na mwa mokie tika na benga ye na kanisi ata na mwa mokie yango moni mpe bata poto mpe nzambe apambola bango bamisala mpe kufa ya bango te bamisala ekufa ya bango te nzambe apambola bango pourquoi bapambolaka bato aliaka na bato yango moni nzambe apambola bango tosunga ndeko na biso ntango aza na bomoi toya te tozela kufi awa mpe bokomi mama Denise tayela biso likambu mama boye tayela biso likambu bosunga ye ntango aza na ye na besoin mbongo na ye na besoin bosunga ye. C'est le moment yango yo tuna muto za bien to za bien te za moment yango bozela ta kufa po boya olobaka ki peka zaki bien azaki respect azaki bobe pour le moment to mona muto olobele te to mona muto olobela ete amona na tena ba théâtre to mona pe muto oke koluka ete amona na tena ba théâtre to mona ta mutu moko ta osala ke asali moi nini télé réalité mo bo ake luka ki peka pa na eto mona te. Peut-être bozela ngo na Irsil Botelo TV ndeto sala télé réalité ki peka to ke ko luka e vraiment tie sika nyo sazali po to yele bien télé réalité na e awa to yeba kosunga naka nzamba pesi mwa mbongo osala ya 4-5 personnes basala théâtre pensez pe na bato bonyo kwama binyo bozwaka bato yebana na bango bozi botie mais pensez pe na bato yo visibilité za lisute. Pensez pe na bato ba na posa ba bima susu ba yokana. Pensez pe na bato ba luka visibilité et ozala vraiment malamu mingi. Alors message yango na ndeko na biso ki peka ana besoin aide na bino mama na yazobela ye moko paza na ba difficulté aza vraiment na besoin ya aide na biso nyonso. Donc lisungi na yo ya ngai ya ndeko ekosunga papa na biso ki peka numéro na ye na tie na commentaire na épingle numéro ya ki peka na ba commentaire oza na posa kosunga ndeko na biso komela ye na numéro na ye benga ye na numéro na ye loba na ye na landio na Irsil Botelo TV en tout cas posa na ngeza na sunga otindeli ndeko ba MPC ezali bata poto botindaka na ba ria ezali tokoma ozombongo na ba téléphone lelo tokenda sute keke ko sa mulongo na ba agence lelo tokoma kana numéro ya téléphone ozumbongo to sunga ndeko na biso na moment difficulté o azana ngo na ba difficulté o azana ngo to sunga ndeko na biso nzamba lola akopambola biso call ndezaka tukenda classe na koyaka apacha kokoya wana ndi na komo yoka pasi yoka panzi pasi wana ikoma makasi tito yo kendo hôpital la compagnie ya papa to kota hôpital menene ndingilelo kipeka koma infirme mais na yo kila ngo personnalité po naza déjà bongo moyen na forcer na tireza te qui peka ko se présenter et ça la bien ben nyonso ba bi qui peka ba vrai nom ya qui peka izaka nani qui peka aza Mumbeko 100% papa Mumbeko mama Mumbeko ndebe koni bakongo bakongo vrai nom nanga eza Pascal Mazoa vrai nom nanga yango na vraiment oui nazana mwasi nazana bana mais pour le moment moi ça zana no pas na bango par rapport à mon Holandela yango azana kunanga pe na kanina mwanzo to mikolo ya tant mama zongi mwa mke ozaki na mama awa ube ozaki na mama esika moko sekonde mama ke nazaki na mama awa te nazaki na mama na ndako ipananga nazana ofutela mais dans un premier temps nazana makambo na Holandela yango esengaki vraiment na kanga na nzoto ye pa bi awo ya te po makambo anisila après ayemba na ma otalaka aba bokilo bazawa basi misu bakoka panda bomesi ya mona babokilo te d'accord pour le moment mikolo ozanona nazana no parce que na mabele anda kotonga mezo simba te na moni bon ko futela pesa pasi na kinia na ko futela pasi ko futa cher makambo ebele na mutu moni ezokokana te siko kuna pe banda na tonga esuki donc ezosila te na baite pona kanga na mwanzo to mukie nani ko osilisa na wana place na ngambo na vanda palace. D'accord merci beaucoup peka ti lelo okomensa la théâtre nana pesa ka elengi osala théâtre bon
kipekapeka tout d'abord ezala don na ngai mpo na bomwana nayebaka nazala na age ya 9 ans déjà toza déjà na bamayele ba age ya 9 ans mpo oza déjà na mayele nazala na bitide na quartier motu nyonso ya quartier oyo akendaka koteka oyo mosala mpo alukanga na ntongo avabima nasambelela ye oketeka asambeleli nga mwana oyo aza ventrier soki asambeleli yo mpena wawa non ekomaki vraiment na quartier bamama quartier bapapa bakende mosala aluki nga wapi mazowa aza wapi bamako sambelela ngai yango nasambeli suka nango yoka na gangi amen donc siko ndenge na ndosa bongo afantrier mwana waza na afantrier mpo siyo na babaka te comédien te afantrier donc na ndenge nayaki kozwa ku ya maladi oyo nayaki kozwa ku oyo na nzela ekole nayaki kozwa ku oyo na nzela ekole nde ezalaka tokendaka classe nakweyaka apatia kokwea wana nde nakomi oyoka pasi oyoka panzi pasi ekomi pasi wana ekoma ya makasi ti toyokende hôpital ya compagnie ya bapere na Tisakine mpo pere anda osala na Tisakine toyokende hôpital ya compagnie te esingi tokota pe radio tokoti radio tutututututu maladi ezomonana te me nasoyoka kaka pasi fin de fin bon nandayoka pasi mingi na panzi nandayoka na pasi mingi na panzi nde malembe titititi balanda ba 9 ans âge ya ba 9 ans 10 ans ti tobandi okende bopitale babandi olanda tokota bopitale menene tina ndenge nayaki kokoma lelo infirme toye koluka bamandona papa vraiment bunda luka na bamandona titititi esimbakanga te na ndenge lelo tovandi boye pape na continue nazwaki retard na betidi mpona batan wana banda kolandelanga na bopitale nazwaki retard nakota hôpital batianga nsima banda awa ti awa nasala nango mpo ezala 3 mois nasala nango mpo ezala 3 mois ntuka bapara mpona babundaka nasala nango mpo ezala 3 mois mais esimbaka foma te na ndenge lelo kipekapeka koma infirme mais nayokela yango mpe soni te mpo naza deja bongo moye na forcé na tika eza te par rapport a motu mosusu aza infirme soit na loboko ezorevese te akoma komemela ngo ndeti fiere abomba nga vraiment nayokela yango soni te il s'agit ya kolongola elamba nalongoli mpo naza nde bongo naza nde bongo. D'accord. Mais ce qu'on a ndenge papa batambolaki na mwa ndambo wana na temps wana na yo moko petit okolaki omonaki ke ezalaki peut-être na baesprit ezalaki na nsima obe ezalaki normal kaka bon baplace mosusu tobanda kokende baloba bato ya mokili ezaka soki par rapport ndenge na nda kokola na quartier banzunzu makasi nde ezalaki kaka soki wana na koexpliquer na bandeko mosusu ya donc motema mabe moko boye keto keto moko boye oyokela moninga keto moko boye peut-être ndenge avivaka ndenge azalaka oyokela keto moko boye kanda non bakanda moko boye inutile toyebi na biso bato basalaka bongo toyebaka bango mais mabe na mabe oyo tosalaka na se efutamaka toujours na se bainforma biso ke boye place boye totambola vraiment totambola mais nga lelo naza na bomoi baza wapi. Merci beaucoup. toyebaka vraiment na biso vraiment mais ndenge balobaka répondre imbécile par le silence nzambe nde abondela biso lelo même famille yango baza kaka bongo baka pe bongo bamisusu bakomandele bizengi donc toyebi na biso. D'accord. Ezali pe na bato mokili. D'accord. Merci, voilà. Tozo continue toujours mais tant que ya ko commencer théâtre bande théâtre na nini na ko banda théâtre na 1998 kaka na venu oyo biso oyo na likolo le pang mo eza likolo nazaki pe na ko sa théâtre te
mais nayaki lokola membre ya soutien ya groupe wana kosoutenir bango na makambo ya mike titika nde nayaka wana na barépétition mokomosu na yabi lelo naojouer elekela bango ozojouer na yabi ti bango lelo nazojouer mpe mokolo yango mpe na joua kaka wana ezalaka na orchestre moko na serango wana orchestre kaka na ndenge théâtre role bapesaka ya orchestre siko mpo babina danse kipekapeka danse kipekapeka Biso nyonso totandami siko na molongo wana bato kipekapeka danse kipekapeka wasiko moko mpo alekaka binaka nga mpe na legaleba papa moko kei pa nazongi peka wana siko bato batiki kipekapeka soloko azopumbwe apumbwe bemako babetelanga maboko sa le premier jour wana le kombo batikela nango so bakombo bengaka kipekapeka tina lelo kipekapeka uta musika bon na niveau ya télévision nayaki pa ya Johnny Tsakala moto akala ekosala séparation na président Willy Mambo o président Willy binakendaka na population ya Johnny namonaka Gabriel namoni Domaze bidibidi sans faute Bukerti ebakata pe azalaka me amizalelaki nanu pa te président Sobe po ebakata deja yeke kokuta biso deja tosala pesa maze motema nanga oza akuta yango na ba deuxième épisode wana ebakata sikoyo ayebe mana base toche base ba Gabriel ba Domaze tititi ba Prince donc na ndenge todemara mbama wana film no liboso na groupe Johnny Tsakala titre nango ezalaka nasali yo nini najwaka mbanda na ye tobanda wela na ye mwasi ti siko yo moko siko ntango batie pembeni ya moto oyo otalaka na tv tobeta nanu ezala batianga nanu moto asinel oyo akata na ngai akata courant na ndako ya Johnny na film wana lokola moto asinel ayekata courant na koma wana bagrimasenga mwa muke na tiki bango courant nakata courant wana mpe nakima répétition te na répétition kuna na yolo na nde na jouer na répétition baolesanga bambongo so bamayele ebele te osala pièce na sali yo nini me ekobunga ekoma kaka théâtre bakipekapeke bandi donc nga moko ezolekela nga première fois nde théâtre eleki lelo lobi na tongo ka na quartier mutu abimelanga na banga ti tala manse tala molai na otala boye oyo yebisa bato na bino batika kofinga yo mpo nga naza fani no nalela yo po so bakontinue boye na koyela bango ntina rep na kopanza bango yebisa bango nga nalingaka yo elekelinga nga nzambe nayebi nanga moto yango te naleki na tv lelo lobi. Merci beaucoup na bato bolandaka biso bato vraiment botiaka litoi mpona kolanda Ursule Botela TV Madeleine Keita ici kozali merci beaucoup na sacrifice nyonso to pe na bolingo nyonso o laksaka na Ursule Botela TV mama na biso princesse Allegria ici kozali mama Yvonne nzamba lola amona yo na bolingo o bolaksaka ndeko na bino mwana na bino Ursule Botela TV en tout cas grâce ya mpoi ba bisou na ope ici kozali nzambe a pambola pe abatela bino bande onanga toza na deuxième chaîne na biso kombo nango eza Ursule Nzau officiel. Alors tant au côté na Ursule Botela TV yebaka Ursule Botela TV pa baza sous na chaîne mususu na kombo ya Ursule Nzau officiel. Alors kuna pe tozo kota babiloko ya bien kende ko soutenir biso kuna toza na besoin ba abonnement na yo tango s'abonner awa koma Ursule Nzau officiel au mona ekobima wana o s'abonner eza pe meilleure façon na yo ya ko soutenir biso pour que tokende liboso nzamba lola apambola bino batu nyonso o botaka matoi na bino awa pona kolanda biso sans oublier bobo sana te
que descente na biso na orphelinat eza pour na fin du mois oyo. En tout cas pour na bandeko bo prometaki biso bo kotinda quelque chose pour to sunga ba na biso ya ba orphelin nde to yela rabino ba vidéo bo monaka. Alors bo sala yango na fin du mois oyo nde équipe Momba Irsil Botelo TV ba kokita na orphelinat pona kosunga bana oyo to mesana kosunga. Merci beaucoup, Nzambe apambola bino, tokutani à la prochaine occasion. Ce qui est Soazongite, bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.